mobile baya koyiba place bakendo kondola bamoni baserke na bikeko ngai mutu keza yanga ngana uto sala avant na kende mitende na uto sala musala na zui air leki na zui mikba biloko na ngana koti na coffre ya mutuka ta après pe tokepe de divertir na biso na butu likambo eko salama eloko ekamsaka bato po mettre John akufate ba éviter que mettre John aza représenter ya Vodou ngaza na ba ancêtre na nga bakengela ngai na ngonga nyonso même oyo beti masasi nganga na kozala protéger alors nazaki protéger na accident pour na ba ancêtre na nga ezakisi pour ça la succès ezakisi eza esika temple oyo bakendaki ndenge bakendaki bayokanaki bien te bayeke pa na nga te mais temple oyo bakenda place bakenda bayokana bien te na temple wana ba maudire bango na mort maudire bazui ya mort donc bakobana kolanda na kokufa yango tant kulula kufi etake ngai représentant ya Vodou na Congo nazui message na pesi message wana po baza ba artiste ya mboka représentant numéro 1 ya Vodou baza ba artiste ya mboka donc tant on a vu message fona pesa po baza national baza ba aria ya mboka na kondima te bakufaka bongo na pesi message bandima te mutu alukanga te dadi kitambala eko kufa na pesi sous message mutu alukanga te na temple bayeke pana ngate me bakenda na temple moko bayokana makambo na bango bayokana malamu te ya momoni liwa ezolandana do bamodi bango déjà na mort chaîne auto ekende oyo na ba auto bakufi to moni oyo bakina nzela wana chaîne ezali bazaki nzela moko eza problème ke baye pas mettre John passe à Satan faut tout ça la cérémonie pour to kata lié oyo baza na ngoya liwa voilà. Benda bien. Benda cameraman, benda cameraman. Pourtant on a zo kanga. Ni ezali na kati. Wow. Ezali ni na kati bomona ke ezali vide. Omoni journaliste musala oyo ba faux magicien bazo fingisa biso na sens nini po ba yebi pouvoir ancestral. Bonjour chers internautes, je suis Rézi Makengo, je suis content de vous savoir, très nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Taucho. Comme je vous avais dit que je recevrai pour vous un maître, c'est-à-dire un maître John lui passe à Satan. Maître John lui passe à Satan. Donc vous comprenez comme mot, John, Rézi, Wata, c'est-à-dire qu'il peut comme on a et on a maître John lui passe à Satan. Il passe à Satan. Ok, merci. Bonjour, maître John. Bonjour, grand journaliste. Boni. Kitoko. Comment on a facilité, hein? Oui, oui. D'accord, le bien. Il faut attaquer parce que le coup Makassia, franchement, j'ai vous cherché. Le coup Makassia, si j'ai mon goût, si j'ai wana, ils sont vraiment sensibles parce que ils ont des coups belés, comme on est bauti kabiso, tu éviter qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, comme la question wana, il faut une zone d'accident na yo. Maître John, ça qui accident, le bama qui m'a mingi. Parce que les accidents moko bossa qui ont au qui concert moko boye. Et frère Nabiso, bien affilé, ça ne dérange pas. Autant comme on a parce que là, Moutou, au côté concert Moutounion, ça ne dérange pas. Ok, après avoir qu'il a concert Wana, aux ongles on a eu cet accident. Bon, comment mettre pour cet accident? Moi, qui ont entendu Nini. Parce que le accident est causé par rapport à la place à Outaki. On va regarder éclaircir le biseau, et ça qui Nini, bit accident. Bon, c'était dimanche, tout est mitende. Mitende, mitende, 17h. Na trois filles na garçon moko na mona za ko mema 17h to comité na concert ya MCI Kibina Filé to sisi concert 22h to bandisco ko zonga na bandeko wana oui trois filles moko atikali na monga fula po ya za muta monga fula deux filles bafana lemba to komina lemba
na déposé bango cousin nanga azali liboso ezalaki anniversaire na ye esenke tokende boîte na meme na boîte tolongwe wana lemba ti basilique tokomi basilique na cousin nanga kaka tobandi komela 30 minutes bafi babengi ngai oyo natika ye na lemba o mpe oza wapi biso toye na ndako courant eza te tozosanui nayesi bango ngai aza na boîte na ville au moins eza toya kozwa biso na bino ero ekosimba te seke bino nde boluwe transport boya ngai na kofuta bango mpe bazwi balouwe taxi dans 20 minutes bakomi libanda basilique ngai nabimi nafuti mbongo ya transport tofandi namoni bango baye defi na pd moko tofandi boye na kati ya basilique tokomomela jeune moko aye wana na mesa neti abeta pd bayebani deja na makambo na bango nayebi te fe komi neti makele na mesa oyo nakobeta yo bafils ko baokotela pd oyo bayaki na ye eza c'est bon botika si c'est comme ça ekomi makele na mesa bomela naoki etika bino basisi oyo omela toki tokobima libanda nzwa nde jeune wana nozela pd libanda ntango pd azobima beti pd likofi kosimba basimba ye pa bamaître basimba ye bapekisa ye nga mpe nazobondela bafi bakota na mutuka naki notika bango mpo tokona deja ba 1 heure zolanda bango bakoti siko na mutuka tobimi na biso sabena wana esika nasalelaki accident nazwi sikoyo bande ya wileri mpo siko nakita tobandi siko kokita jipe moko ya la polise eleki liboso ntango eleki liboso bafi balobi te pesa jipe wana 100 tozonga na basilique fo tokangisa mwana mobali wana zolanda nazwi napesi jipe 100 jipe etelemi tokiti bango balobi ke te fo tokangisa ye kaka jipe elobi basengi bango déclaration balobi ke moto amenase biso aza na basilique jipe wana etuni ke eske azaka wana oyo azaka c'est bon bopesa mbongo ya makolo to baluka tokende kokanga ye mbongo makolo $20 ebimaki tobaloli mutuka ntina basilique tokomi na basilique maître wana alobi te mutu oyo bosali des ordres ake deja nayebisi bango kombo oyebi adresse na ye lobi bakokende kokanga ye seke fo tokende kolala nakoti bango tozongi siko kobima ya suka ya kokende kolala place momonaki mutuka ya bralema eye koko kotutanga nga nakoti deja nazotala deja na se bandi na nga déjà volant déjà doki etikaleka moke ya nsima na nga aye kocoince place aye kotuta esika la fille afandaki parce que le bamba qui trop babi qui mettre aux équipes retour ya makambo na été il y avait des gens qui ont parlé mais ça au loba babi est-ce que mettre retour makambo na été ça un accident voilà donc je faire version pendant moko retour ezali que c'est que retour wango soki ezalaki à partir ya mitene de place ya Congo central retour ko sala maté omoni mokili ebosana ke maître John Azar représentant Vodou na Congo eta que accident ne ba monela yango ya grave ba moni bikeko ba moni ba cercueil isali ke ba moni peut mettre kufite yango embuya bango maître John yo c'est surtout ba cercueil wana oyo après avoir reçu l'accident ba cercueil wato taboke na okena wapi tangu miibi bayeba ya koyiba place bakendo kondola bamoni ba cercueil na bikeko ngai mutu keza yanga ngana uto sala avant na kende mitende na uto sala musala na zui air eleki na zui mikba biloko na ngana koti na coffre ya mutuka ta après pe tokepe de divertir na biso na butu likambo eko salama eloko ekamsaka bato po maître John akufa te bayebi te ke maître John aza représentant ya Vodou ngai aza na baancetre na nga bakengelaka ngai na ngonga nyonso meme oyo obeti masasi nganga na kozala protégé alors nazalaki protégé na accident mpo na baancetre na nga lelo toya koperdre motu moko akufaki mais 4 personnes tokendaki hôpital mais baancetre na nga babatelaki ngai mais ya babi qui avait est-ce qu'il y a un accident pour kufaki te motu moko akufaki voilà mwana mwasi moko ye moto akufaki biso nyonso tobikaki bashoki ezalaki toyoka masolo ya accident wana mwana mwasi wana yave cercueil ya rouge wana eza yo oyebi wa conscient cercueil ya rouge eza ya ngai cercueil ya rouge olekisi ndeko wana est-ce pouvoir na yoko kobikisa ndeko wana te
Non, naleki ça été. Les accidents normal, biké qu'on a cerqué, ils n'ont rien à voir avec l'accident. Ouais, ça biloko na ngai, pungu na ngai na saina. Mais liko lobate ke yango provoquer qui accident. Ezaki parenthèse ma fongola ki bandeko oboa ki accident wana na bana poto ba accident na ke non bakangi maître ba bikeko je veux savoir ba cha yango ba bikeko wana ba cercueil tant ba accident la police azora yango bendenge la police ko aussi ma biloko wana te batika oka wana ekomaki monument ekomi monument mutu nyonso atalaka mais ça esprit de jeu bimaki o etikalaki wana ezalaki étiquette. Ça déjà esprit et bimaki déjà esprit ezongaki na récupérer qui o etikalaki wana etikalaki etikalaka ba étiquette kaka. Merci Maître John. Vous nous suivez des partout, mes très chers internautes. Je suis avec Maître John. Alors Maître, attaque vidéo moko tant le cas boé malgré qu'il m'a facilité mais attaque vidéo moko boé vidéo un an passé. Je crois un an ou plus à moins que je me trompe. Dans la vidéo, on a vu que Isaki, la période d'allouer à Nabiso pour nous, paix à son âme, Autoticabiso, quelques, je crois, un an ou plus passé. Pour le bi, Moutou na vidéo en talaki, pour te faire radio. Pour le bi, Moutou nyonso oyo, aebaki liwa ya pululu. Je précise. Moutou nyonso aebaki kokende ya pululu, na simna yeba msuba kolandaye. Non, nalobaki te ke kokende ya pululu, nalobaki ke bao nyonso bayebi ke batambolaki nzela moko na pululu. Kotambola. Ba démarche pululu voilà. Bao bayebi ba démarche te musique na théâtre ezakisi. Pour ça la succès ezakisi. Tina maskango, tina maskango. Eza esika temple o bakendaki. Ndenge bakendaki bayokanaki bien te, bayeke pa na ngate mais temple o bakenda. Place bakenda bayokana bien te na temple wana ba maudire bango na mort maudire bazui ya mort donc bakobana kolanda na kokufa yango tant kulula kufi etake ngai représentant ya Vodou na Congo nazui message na pesi message wana po baza ba artiste ya mboka représentant numéro 1 ya Vodou baza ba artiste ya mboka donc tant nazui message fona pesa po baza national baza ba aria ya mboka na kondima te bakufaka bongo na pesi message bandima te mutu alukanga te dadi kitambala ekokufa na pesi sous message mutu alukanga te dadi kitambala tozongia toyekomona susu mama Shako ayekokufa balukanga te kadi yombo rien namba preuve ya bemission na sala nyonso elekaka nalobaka likambo ava esalama mutu alukanga te lelo toza na Gimaria mpe lelo ya minga lisusu yebango ke esili te soki baluki nga te okomona baartiste bakokufa lisusu ekozala ntango olukanga exasu trop tard. Donc si je comprends bien ndeko wana akufa bakendaki place tout ça ma clair bakendaki na maison moko boye na temple bato temple voilà bakendaki na temple bayeke pa na nga te mais bakenda na temple moko bayokana makambo na bango bayokana malamu te yango moni liwa ezolandana donc bamodire bango déjà na mort. chaîne auto ekende oyo na ba auto akufi to moni oyo bakina nzela wana chaîne ezali bazaki nzela moko eza problème ke baye pas mettre John pas ça Satan faut ça la cérémonie poto kata lié oyo baza na ngo ya liwa maître président de Malili c'est-à-dire que je comprends pas donc ce qui va pas na yo au kati yango liwana ya lisusu te ba kufa lisusu te ba artiste ba kufa lisusu te pona ni tozana ba artiste musicien tozana ba artiste comédien pona ni ba musicien ba kufa te ka ba comédien et puis ba message nazo pesa bozomo nango théâtre bomo nango ba jeter et ça théâtre te ba sala mais nazo lo ba ce qui est vrai c'est que ba musicien ba ko te ba temple bien par rapport à comédien voilà na yebité ngana zo imkaka message ya ba artiste comédien. Est-ce que aux appétants ya recouvrir bandeko wana ometa unazolobaka boye oyo eza YouTube eza monde entier bazomona bazotala fo balukanga ntango naoloba eza chaîne ya liboso te naoleka na bachaîne ebele bamona ngo bajete baluka ngai so baluki ngai te okoluka ngai so tosala émission nakozongelaka maloba oyo. Voilà. Alors maître John tous en qui est sima alors lui on entend bolobi que mutayo luka makamba ayo luka eloko moko na temple mabe ko lié mabe ko par rapport à quoi c'est parce que yina maître wanda simité ou bien maître wanda yebilo ko apesité ou comment
wana ebité temple na bango bayokanaki ndenge nini esimbaki te ndenge to bacondition bapesaki esimbaki te pour epa na ngai eza ndenge mosusu epa na ngai nazalaka na condition te napesaka bato baza na poto bazozwa mikanda nazopesa bango bato baza na poto bazozwa baportemone nazopesa bango bato baza na poto aza na mposa akanga mwasi na ye nazosala aza na mposa akanga mobali na ye nazosala donc nyonso ngai napesaka mpa kolamusa moto akufi ata moto asambelaka makasi okangaka nakokanga ye kosambela bon kosambela ka ozo bato to basambela tozokanga bango bon papa Maître John Lipas à Satan, voilà, je suis avec toi, c'est un plaisir. Alors, Maître, tout le monde est comme parce que le screw va continuer. Oui, oui. Le screw, si place de commu, le screw va être belé. N'est-ce pas de commu? Place au vraiment. Ah, on est macambo parce que au pour le bio, vous témoignage, je peux si bandeko ou les gars, je lance le message à tous les comédiens au baby que non, par les candidats bandeko, on a causé comme trop tard pour eux, donc il y a trop tard. Alors, place au ndé macambo. Moi aussi j'ai été victime, pas victime, il y a ça et le corona, mais j'avais fait une émission avec quelqu'un où à Biza Pékin na dossier on a quota. Donc on a les babés on a fait l'émission à Motomoko et après au yaki. M'explication porte-monnaie magique, valise magique, expliquer ce que c'est pas eza nini bablo ko amisa to. Porte-monnaie magique, je vois bien valise magique. Eza le moment côté. Bon, moni comme oyo batu bayebi na oyo depuis bandaki mwana muke chozokola oyebi komboni. J'ai pas compris la question. Na lobby hein, otaki nga 3 combo, multiplication, valise magique, na porte-monnaie magique. Tant oyo ozokola, oyebaka kombo nini? Voilà, c'est mon émission, ce sont mes questions, ma réponse est répondre au recherche bandeko. Porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique, il y a un kaka bato bayebi depuis tozalaba na mike. Ah mutu wana za la porte-monnaie magique. Et là que ça va mettre au bazo ba problème bazo bebisa YouTube pona ni. Avant mutu apesa yo porte-monnaie magique, soki yo client obengi mutu. Mutu wana soka yebi pouvoir ancestral ta ko pesa porte-monnaie magique te. Atoke na 100 mètres, ce coup d'un 100 mètres, nous sommes bayebi ancestralité et vous allez pas. La grande magicienne, ce qui n'a ni. Ce qui est pouvoir ancestralité, c'est difficile. Pour la nini, ça la confusion. On m'a dit batu bakanisa ke ekolo kaka ba Congo bazana kodia. Non, kodia ezana ba ekolo nyonso. Baswahili bazana kodia, bande kona bino bandande abasela ka kodia na bango. Yango moni bango bazaba millionnaire, ba respecta ka kodia na bango. Omoni ba ekolo na tangelo ba respecta ka kodia ba Congo bandande ba respecta ba kodia na bango. Alors, maintenant ko kuta na ya yebi pouvoir ancestralité. Si on n'est ni na ko pese la yo, ko pese porte-monnaie magique. Ezaka ba fantir. Soko bengi ngai. Ngai na kokota na no contact na ba ancêtre na yo. Ba ancêtre na yo ba kufa. Bango batu ba ko accorder ngai. Tamba accorder ngai. Yo yebika na pese yo porte-monnaie magique. Mais mbongo yo ko bana ko recevoir. Eza mbongo ka ya libota na bino. Pour famille on se na pouvoir ancestral. Famille on se na kodia. Soko benga na kotindela oka eloko oyo moni oyo. Ozomona ndengeza. Na kotindela oka ka yango. Oh maintenant pour ça 20 000 euros et bimela nga 30 000 euros maintenant pour ça 50 000 euros kaka oyo kaka o moni oyo za bizarre boy. Ya onka ko komela yo. Tanga na okota contact na ba ancêtre na yo ba accorder ngai. Plus ko komona okubanda ko recevoir mbongo awa. Awa montagne aussi bana chaque jour yo mutoko linga zoki mettre pourquoi des ailes pour des bons eza libela pour mbongo oyo zozwa eza mbongo libota na yo eza pouvoir ancestral na bino eza inconvénient te okoteka mutu te famille nyonso eza na pouvoir ancestral et loko ba magicien mususu bazoyeba te pona nini bayebi ancestral te donc ba famille oyo bakufa pauvre parce que bayebi ba pouvoir ancestral bayebi pouvoir ancestral na bango te famille nyonso eza na leader wana yemta kosala pouvoir ancestral po esunga bandeko na ye nyonso soki mutu azate oyo akoyeba connaissance wana ebozalaka famille ozalaka babola bozalaka ba pauvre mais bozana pouvoir ancestral omoneti oyo boyebenda ye ozomwa neti boye eza vide omoneti boye eza vide mais ngala koluka tant on a vu na kanye yango soko benga maître na la posa ya montagne nyonso ya mbongo na lignée ngala kozwa na otindelo ka eloko
kaka eloko na otindela yo ah oza place intel mboka intel otindela nga ba coordonner na ntango otindela nga na koti siko contact na ba ancêtre na yo tana koti contact na ba ancêtre na yo ba accorder nga après nga na zwi na tindelo eloko oyo omone omona ki vidi na kangi po mona exemple ke eloko vidi ke o comprendre ke sanza ka mbongo voilà. Benda bien. Benda cameraman, benda bien. Cameraman. Pourtant on a zo kanga yo, ozaki. Benda bien. Caméra na yo ezaki likolo. Alors, toboyi comme théâtre comme micro. Voilà. Na makambo yo. C'est ça. Faut attendre ko refaire fi. Ouais. Théâtre et comme micro na makambo yo. Yango monto komi ko luka. Faut mutamona bomoni ke za vide. C'est ça. Soko bengi ngai. Kaka eloko oyo zomona oyo yango na kozona kotindela yo mboka oyo nyonso kozala montagne nyonso kosenga États-Unis, Paris, Belgique, Londres, Turquie, monde entier oyo zomona ekokomela yo ekofournir yo ekoproduire yo mbongo ya libota na yo comme code na bino ya libota awa mbongo nyonso kobana kobima ya monta eza na limite ya monta te mais nazolakisa bino exemplaire ke eloko eza vide ekomi mbongo. Ezali na kati. Wow. Ezali ni na kati bomona ke ezali vide. Omoni journaliste musala oyo ba faux magicien bazo fingisa biso na sens nini po ba yebi pouvoir ancestralité. So yebi pouvoir ancestralité okoko kopesa mutu porte-monnaie magique te. Yango ezo sala mabe. Mboka nyonso yo ozali na on a le kana chaîne yote ba obazolanda ngai ezala okenda na 10 mètres esimba te nazolo ba ce qui est vrai 10 personnes ko benga nga na chaîne o na osala ba musala ofele 10 personnes ya porte-monnaie magique ofele osala ba musala ofele ya porte-monnaie magique 10 personnes on a epike bilelo eza trop ba bonne bazolela makasi pona ni ba charlatan ba komi trop na makambo mais eza faute na bango te ba yebi pouvoir ancestralité ba ko servir bino porte-monnaie magique te donc nazo pesa bino numéro na ko servir bino na lobby 10 personnes o ko benga nga liboso 10 personnes liboso 10 personnes o benga nga liboso nazo servir bango ofele porte-monnaie magique na yebi déjà que ba kutani trop na ba escroquerie ba bebisi ba mbongo me ba si solution te mais bo pesa nga confiance. Numéro n'a plus 243 89 97 418 71 plus 243 89 97 418 71 plus 243 97 418 71 so bengi nga Maître John na koyamba yo na air nyonso nga moko na ko servir yo okozala décider nazo sala nyonso à part mutu akufa na kola musate et puis ba artiste comédien bomona makambo ba jeté so bomoni yango ba jeté exactement pona bino bokosila. Alors Maître mutu azna poto azna musika ou azna poto za porte-monnaie magique moye makambo nazoloba ye en fait combien pas porte-monnaie magique wana na lobby bien que 10 personnes au fêlé même aux Awapi, Londres, Belgique, États-Unis. Après 10 personnes après 10 personnes te wana siko ko za makambo na ah oui je comprends wana siko za makambo na po makambo o ezaka secret oui po mbongo ya ko recevoir eza mbongo na bango eza mbongo libota na eza pouvoir ancestral na bango oyokinga. OK merci. Alors Maître mbongo de makaboye on a cela monsieur moko Maître moko mbongo bimi abi mbongo faut que la toilette mbongo faut relier yango te po ce qui terme moko boye je vais comprendre mbongo mene makaboye relier yango pe elali nango pe lamu eza nango kaka relier yango elali lamuki so lingi pe o Maître siko zongi sango to mona ekozonga nango
Nega Esaboy. Merci Maître John, lui passe à sa temps vraiment Maître la ceinture vraiment que Makambozali. Alors Maître na bato na poto mikande kangama passe 50 ans mukandate. Vous avez mesure et décret station. Makambo nanga soki oza mpona mukanda ozo mukanda te so benga na peso mukanda. Okuzwa yango na facilement. Oza poto kanga mwasi na yo to kokanga ye. Oza poto kanga mobile na yo to kokanga ye. Mais babi que Maître peut mina bina filé babi li kapte bité occasion des mina filé. Non, Maître aza fanatique bina filé. Ah, les gens ont raison, voilà. Est-ce que Maître bina filé peut babi c'est que yonde mutu yonde ka mutu. Naza fanatique ya bina filé. Quel fanatique est-il? Fanatique, ngape naza na ba plaisir na naza fanatique na. Maître, on a fini au numéro de téléphone. Déjà au PCI, de bonnes choses ne durent jamais. C'est-à-dire que ce qui a été essentiel, déjà, et le bami, numéro PSAMI, sur mon numéro loupé. Parce que moi, je suis là et je suis témoin oculaire. Et Robin Ngaïpe, Robin Ngaï, ça ne dérange pas. Mais souka, je ne pas naïm. Journaliste. Donc, appelez-moi plus 243 90 735 31 03 plus 243 90 735 31 735 31 03. C'est mon numéro au cas où Bengingaï, on achète toujours et pas ya Maître. Alors Maître, on a fini. Vous aimeriez acheter quelque chose? Oui, non, ici. Merci Dangoa. Ok, c'était Maître John Olipas. C'est ça qu'on avait réussi dans cette très belle chaîne Concept Talk Show. Si vous avez aimé cette émission, tenez à remercier toute l'équipe technique de Concept Talk Show. Abonnez-vous massivement. Qui m'ont tenu compagnie sans oublier Wata, on est ensemble. Restez branchés sur Concept Talk et bon, c'est des programmes. Bye bye.